Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru meza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana bena gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape se kute nango tchek au vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bandeko balandi esengo kokuta na bino lisusu mopalelo pour présenter bino numéro ya sika. Ya magazine lobelaka ba réalité ya vie ya Kinshasa, magazine KNB. Bakinois va réagir par rapport à la grâce présidentielle au chef de l'État accordé à un membre de ONG Lucha de Nord Kivu. Parmi les préalables, l'opposition et le chef de l'État a libéré les prisonniers politiques pour le dialogue. Tout comme la présidence a une grâce présidentielle pour libérer les prisonniers Oyoya, Onje Lusha na Nord Kivu kuna. Yango le to na bakina ceux qui ba yambi message wala ndenge nini to eza bonne foi ya président de la République. Ko bimisa ba prisonniers wana eza mabete. Mais ba prisonniers na o bazo bimisa wana lelo bazo wela bokonzi. Bongo siko lobby to kofinga bango te. Osangeza ka bongo. Nenga bandi ko bimisa ba prisonniers politiques eza mabete. Mais eux c'est très important, on est à l'intérieur. Biso to za na capitale. So ba bimisa eux eza na makala biso to za na capitale. Ngai mokonzi azali papa ata pona bato nyonso. Ngana ko sepela mingi o pe musuto yebi comme ba prisonnier a libérer bango. Abandango na Kinshasa to abandango na Nord Kivu. Eza na ndenge moko c'est le même sujet. Ko libérer ba prisonnier. Eza na normal que ça soit kunato awa ndenge moko kaka. Eza ndeko libérer ba prisonniers bazaki na prison baza bana mboka pona ko pesa goût déjà que non alingi dialogue et salim. Bolandi ndenge kino moko na moko apesi point de vue na ye. Alors toutes les solutions sont que kozala pour l'intérêt à mboka ezala le bienvenu. Kinshasa et l'équipe partout. En rapport dans l'organisation, il y a dialogue où ils ont annoncé la fin du mois Oyo. Président Sassou Aza a initié la consultation, il y a classe politique, il y a RD Congo. Depuis semaine passée, président Denis Sassou Nguesso a organisé une consultation dans la classe politique à RDC. Il y a quelqu'un qui n'a pas préféré ça va point de vue na bango pour na likambango. Non. Pour l'angai Sassou atana ni moko injonction moko kotina pour na RDC. Primo moko Sassou a brigué mandat combien de fois à l'ingotika pouvoir te. Siko akoyi ko convoquer te Congo eza démocratique eza Congo yangambute. Donc politique congolais RDC eza pona ba congolais ya awa. Donc asala makambo ya mboka na ye atika biso toza esclave ya ba congolais yangambute. Te ba ambition nini ya côté ça na ébité vraiment puisque ils ont concerné ni de loin ni de près. Biso to un pays souverain, il peut un pays na ye en tout cas. Je ne vois pas quelle ambition et pour quel modèle il y a l'accès en tout cas. Magnifique, ça soit un exemple, pe Makambo Congo na Brazzaville. Ça soit un pleinement à participer. Azana pleinement à ça que nous. Pour ceux qui ne connaissent pas les bonga, ils ont bongaté. Il y a un danger. Il faut y avoir bon samboka, bon sa place. Mais Sassou ne peut pas être un exemple, surtout dans l'Italie démocratie. Comment il peut faire autant d'années dans le pouvoir? Et quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, c'est comme si Assali Vemoko a perpétuité dans le pouvoir à cause de la considérer en aucun cas comme un modèle de démocratie. Balanda Mutoyo, as un exemple, ou à Rome Mabiso, na makambo nyonso ndeke le bien pour na mboka na biso.
boyoki ndenge bakino balobeli likambo yango. Alors malgré que président Denis Sassou Ye moko a révisé la constitution et que pouvoir na ye ezalaki contesté, mais cela n'empêche que apporter aide na makambo eza ko passer na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Ba chauffeur ya ba taxi bus privé ba leli na micro ya kanbe ndenge ba soldat mingi soki baza na ba bus o ya l'état ba respectaka nombre mais ala raté même cas na ba bus o ya ba Bon, ça la biso passe dans le sens que normalement ça tellement bien. Babis à l'état où tu n'es pas dans le droit, il y a même 5-7 soldats par rapport à eux parce qu'ils ont babis privé. Voilà. So monde qui n'a pas côté kuna, les restes c'est pas le pas côté bakara mosusu. Alors tout ça là ce qu'on a gouvernement a suivi, a tiens ba unité aux qui n'ont dans bureau de près ba bureau de ou ba dans le ba parking qui n'ont ba client ba côté au qui ba client à partir ba bureau de ba ça contrôle. To futaka pas qu'il y a l'état, assurance, vignette, ba makambutu. To futara biso mo me ba ta transport na to éviter ce qui zala ndenge nini. To éviter to lemba dans ba carte, ça compte. À monike muninga kiti. Yé peut obligé de quota à la carte. Ata mwanda ba futa te to référer à l'obi problème. Le problème ango na transco ne ba tchaka bango wana nombre est limité mais biso nombre est limité te. Ka me bango ba sala galelo côté ba somba rien biso ngande to somba mamunyo surtout wana. Tozaka ba victime na nzela biso kaka tracasserie ezaka na biso bango akotele manenga lingi aiza yemo aza conseil koti baza 3 personnes même en tenue civile muso aza uniforme amoni baninga na uniforme ami balé mais aza tenue civile akoti ya relaxo carte to ça ndenge ni to esa na biso le moko te to tuvango ka normal pe za ndenge mboka na biso to kende kaka bongo eza comme exagération parce que na transco même l'esprit de vie tout le monde va commis des soldats. Mais pas na biso yo to bi 4 baso ko to mo ata 6 recevoir à tebi bolem so akandi porte ma papa moko di baza mi bala a menacer yo là on menace na ba ebele ba kangi wa kenguna ba le mbongo le so 30 000 40 000 ya tozo ko katé donc il faut l'état mo à disposition pour na bango pour conseiller na posa policier soko monike muninga anteni so la liboso so dans la ciment yo zela mutuka mosusu. Batu mingi balobaka songi yango tokutia na bakino ba ebisa biso songi ezali nani songi ezali mutu oyo abombaka langue na poche te donc alobaka vérité to songi eza mutu azoka mamu na gauche pas même na droite. Okimbananga moli mopenanzo to na besio maitavi Nathalie Liboso. Tosololi na bakino ba ebisa biso vraiment nani nde azali songi ezali mutu oyo alobaka mutu likambo vérité mbala moko to ezali mutu oyo akendaka koloba na de gauche à droite na sima aliaka batu sese boyoka ndenge bakino bakopesa ba point de vue na bango. Songi ezali mutu oyo akendaka koloba na sima po so oza na likambo muninga obengi muninga mbala moko oyebisi ye wana ezaki songi te bato bakendaka koloba na sima bato wana nde ezaki songi. Conseil na pesa bato a songi batika songi soko za likambo na monenge poko ebise polele soko isali ya goswa na bozwana esili kaka wana pona ne po bimisele makambo polele lena moninga fani na yo ozo kutonga yete lele apisi mukongo ayade ufandi na komboda ye kasoko ebina polele boyo wana za problème te mala mo ebina polele bato bayeba nzambe pe ayeba wana bolandi ndenge ba kinois quelques kinois ba pesi définition ya songi donc songi azali oyo azala soka na likamba muntu akekoloba awa zongi vraiment eza malamu te pe muntu azala soka moni likamba alobi mamoto silani ye azana ye songi te vraiment bino bato bozala na bizaleli oyo ki likambo ke sese koloba bu meka pe ko changer po bino ne pena bozali défini comme ba vrai songi Kinshasa et l'équipe parle. Tolingaka mingi yango tolingaka ko chabino à l'aise zongisaka rubrique selfie te kanga photo buka kingo peseka moke bon continuer toujours kotinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso. La photo toseka moke buka kingo écoutez selfie
Ego d'idée, ego d'idée. Soga soto, tout c'est comme ok. Bukasingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Alpha selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Soga soto, tout c'est comme ok. Bukasingo. Ego d'idée. Ego d'idée, ego d'idée. Soga soto, tout c'est comme ok. Bukasingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Rédaction ya Kanbe tokutanaki na mibali bayebisa biso réaction na bango ekozala ndenge nini soki alinga bala mwasi esi abota me baparent na ye baboyi. Na ngai tala ndenge monoko eboyi lokuta erefule epai ya miso mpe lokola yalobaka te atangisi be mai. Tosololi na bandeko na biso ya mibali bayebisa biso soki lelo alingi abala mwasi oyo deja azalaka na mwana na ye avant eke baparent na ye baboyi abala mwasi wana réaction na ye kozala nini. Bala mwasi ezalaka bizaleli mwasi ata aboti par exemple libanda so boza na ye bizaleli eza bien so yo boya baparent bakodépendre na makambo na yo te bakodépendre jamais na makambo na yo yo moko okodépendre na makambo na yo oka kote ndeti mingi bato bakongo nde bazalaka na bakutimi wana ke bayokela mingi baboti me ndeti ngai naza lokele boye soki na ngina bala na ngai mwasi ke asi abota na bala na ngai eza problème te eza ka bizaleli ngai pena so baparent na nga baboyi na bala mwasi asi abota mwana liboso réaction na ngai ezala na kos'impose po eza makambo bolingo wana ya sentiment na ngai bo deja nga na mokolo baparent bokopoela nga mwasi te nga moko nayebi mpo ani nalingi na baya mwasi na nga maga bota wana ya likambo ya sentiment eza mwa pasi osali na kopesa bango bie bayebi na bango ntina sentiment te parce que wana ekomi lokola tokomi na bakutime makala oka balobi yango te lelo tokomi na bamakambo ya badémocratie banini moto asalela sentiment na ye alinga mwasi na ngai makasi bisa bango wana ntango akala ezalaka kobala mwasi na mungu bapaka baponeli yo oyo toya bajeune mikolo wana ntango nango wana pete baningana te balanda bapapa bango te bolingo na yo yo fo ozala nayo. Bon, ngai na kolanda baparent te bon naolanda justement place motema na ngai ezotinda aza mwasi na ngai naluka na bala ye mais lere na obala ye na otia na ndako apres na okomprendre ke baparent na ngai ntina olakisa bango réalité ndenge nini mwasi na ngai azali eza mpe mabe te kobala mwasi oyo abota aza kaka mwasi wana bolandi ndenge bandeko na biso mibali bapesi bapoint de vue na bango vraiment na baparent oyo bosa implikaka to bosa imposaka na bavie amoureuse ya bana na bino eza malamu te bomeka kochange mpo makambo bolingo ezalaka ya motema etalaka bino baparent te Kinshasa eleki partout. Ekoma lokola normal ba belle-mère mingi bakoma kolinga kobeta babokilo na bango tol bakino ba réagir. Attention, je suis fâchée. Attention, je suis fâchée. Magazine na bino to sali constat moko que la plupart ya ba famille bazalara soki mwana na bango ya mwasi aza na fiancé to chéri na yo bazalara na ye ba parents mingi bazalara na comportement ya kusenga mibali ya bana na bango bazalo kwa babokilo na bango mbongo yango le tongi to tuna comportement wana eza nango normal po aza mobali ya mwana noto eza comportement malamu to kana ba kinwa ndenge ba koloba te na ko senga mbongo te parce que abali na mwana ngai te ata soki abali mwana ngai esengeli ye moko nde akanisela ngai po apesa ngai eza dine te ke yo mama bokilo kende kosenga bokilo mbongo mobali surtout mwana oso na babali ye te vraimen eza mpona kosisa personnalité vraiment personnalité soki opedre yango mpo ozwa yango so ezalaka mpasi soki bokilo amoni faiblesse no na kosenga vraiment bando change meme nzela nga aza eloko ya valeur ye elengi oyo apesi nga elengi na vie na nga soki aye na volonté ya ye moko soki alingi abima nde abila mosu mama mwa secret no yango okende osenga ye mbongo azofiance mwana na yo me wana vraimen sopi bule ezalaka te wana eza lokoso mbongo wana mpe ya famille ya mabe
Soroza fiancé au monique papa bokilo on se ngombongo yeba ke famille wana ya mobulu. Bolandi ndenge bakino batelemeli comportement ya babokilo bazala na comportement ya kosengaka mibali ya bana bango mbongo et surtout oyo eza plus dangereux que ceux qui n'ont bali mwana na yo te ata kutu abali ye donc eza ba anti-valeur ekitisaka famille mobali mosusu mpe akoki kokima mwana na bino mpo ayebi ke famille ana bosengaka nana bali mwana na bino te bosenge bonjour aobala ye wana bomemisi fardeau ya famille na bino nyonso na mapeka en tout cas eza comportement soni mpona baparents basala ya bongo batika. Kinshasa et l'équipe partout. Bakino mingi bakoma soki batindi eloko ata kutu priya na essayer bana mais ya ko baptiser chelon na prix o ezalaka déjà fixe. Aloka po alata po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre. Tosali constat moko na Kinshasa bato ebele bazalaka na bizaleli soki batindi eloko il faut aluka amalisa kaka prix o mutu wana ayeba te po kaka aluka alia mbongo yango totuni bakino bayebisa biso soki bamonaka bato bongo ndenge nini so mutu asala bongo aza considéré kaza moyebi azoyiba so mutu amatisi prix eza prix moko eza légal te eza reconnu par l'état te mutu azomatisa ndenge na ye mpona baprofit na ye moko wana eza ndenge ya koescroquer bato wana eza mabe. D'abord so totali bien omona ke ndeko wana azwa éducation ya mabe ndeko wana akola malamu te. C'est parce que eloko eza na prix normal so batindi yo kende somba yango na prix normal yaka yebisa bato ke na somba yango na prix boye mais tango yo exagérer ba prix ya lokuta d'abord ezali mabe na miso ya Nzambe pe les jours où bato batindi yo bako découvrir que yo o matielaka bango ba prix ba ozala sous na confiance na yo te. Peut-être relation bozana yango elinga ko aboutir na makamwa minene mais tango ba comprendre que yo za muta lokuta o mona que ça stop ya ba relation. Alors eza malamu te mais acte o ya ko poser ya ko bakisa ba prix eza pe lisumu eza o nzamba linyango te eza mensonge. Comportement bato ba batsa ba prix ya biloko soki mama tindi e que ne somelo boya 1000 francs ya lobi o te mama eloko wana ya na 1000 francs te ya to na 2000 francs ezali malamu te faut quand même changement na mwana na e yala po o ya zo sala eza kwa moyibi aza ko yiba pe un jour ko yiba ka pe na libanda po aza na posa ya mbongo. Conseil na pesa bango ataki mama batika bizaleli wana bala na vérité na koloba et pas ba parents na bango bolandi ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango vraiment na bato o bo se comportaka bongo soki batindi eloko eza nango na 1000 francs c'est mieux olobaka 1000 francs ke okosa po mokolo bakokanga yo oko perdre confiance na bato bapesaka o confiance batindaka vraiment boluka bo changer. Kinshasa et l'équipe partout. Totunaki mibali bayebisa biso soki mwasi ye moko aye kolinga yo mobali oko réagir ndenge nini? Balingi bolingo ebongo bolingo elingi balingi la poste kota na kata mitema ba chérie. Magazine Kenbe toza na commune à Kinshasa précisément na quartier Ngwaka pona kosola na bakino genre ya ba comportement o ba jeune fille sous bazaka nango mona alingaka mona mobali wana ye moko soka moimo mobali ana koka ko résister te au lieu ya kozwa courage ya koyebisa jeune garçon mais ya zwa ndé courage ya kopanza sango que mwana mobali wana alingaka ngata la nga mingi nzoka ndeza nango ye moko. Yango tolingi totuna ba mbali bayebisa biso pourquoi est-ce que bana basi wana basalaka bongo to soki ekomeli bango bakosala nini. Zabe soki olingi mobali osololi naye bokutani mais na place o bakio bino mobali boye bani te mobali panda sango mobali wana za mobali na songa na mwasi na soka ki masanga makamana et ça la bien été qui a ça la boye et bien été so ninga mobali akutana mobali bite tonton ninga sabo na sepela kana boye to sola bien ata ko panda sango ne siba saka boye basaka bien été oko bala soto sana mwasi na nga mso to bimaka ta ko mwasi wana ha panda sango ke o zaka me bosaka na été ça propriété. Pia bajar wana ezalaka nango bien te soki olingi moto bosololi makambo nyonso na calme na kimia c'est ça mais ya kopanza sango wana ekosala bien te wana eza propre te. Oui parce que okokozala peut-être moto wana yo oyebi te moto wana akokozala na mwa chéri na ye aye koyoka sikoyo sango yake te mobali na nga boyeboye ekosala bien te na sens wana eza mabe. Donc na minute oyo tozolobi olingi moto s'approche na moto wana bobandi ata na mbote bosololi na ye bolingani na ndenge moko propre ekomeli ngai yake mwana mwasi wana azopanza sango boyeboye te wana na kobenga ye nayebisi ye vérité ke te ezalaka bongo te yo na nga tozalaka mwasi na mobali te.
Bon, au moins ceux qui n'ont pas na oui, mais ceux qui n'ont pas na été. On est allé vraiment juste peut après quand on a pour moi c'est vraiment na courage à kolinga mobali direct te. Moi c'est alinga mobali kana ba signe na ba geste. Mobali ndé donc moi sinon toi ça la kande pour attirer mobali ana ya verre pour alinga. Yongona le mobali yo ka sango na non le bibo mobali alinga affronter ndé ba ko sala bolimo na ba. À sens net ya kopanza sango. Ce mouton na moi sinae. Moi sina aussi pelate. Donc ba ko kabona ba donc eza mabe. Na sens wana. Boyoki ndenge bakinoa balobeli ba gens ya ba comportement wana ba jeune fille mususu bazalaka nango alors soki otepelaka na mutu zwa courage ya koyebisa et non ya kopanza esango oyo koyi kopanza esango mais yaza na mwasi ne kaka nde basango Kinshasa etambola ba koyi komemela epe donc koya ko créer division na kati ya couple ya batu to ba chéri mo bazala ko kaboli bango alors ça ne sert à rien so linga mutu yebisa ka vérité tika kopanza basango lokuta po Kinshasa et l'équipe partout. On a la besoin de communication, la relation publique, le marketing, session ainsi que la monture. Les 1er août, on va détailler le monde. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Ressabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. De ce libino réflexion par rapport à la faible participation, il y a des Congolais à Jeux olympiques. Jeux olympiques est la compétition la plus prestigieuse dans le monde du sport parce que réunit sa discipline surtout et attire l'attention et un grand public. Pourquoi les nations qui veulent être fortes en image, il y a plusieurs disciplines pour nous sa chance, il y a remporter beaucoup de médailles et puis la première nation va se distinguer dans la discipline sportive. Oyo esalaka force ya ba pays na bango. Ndeti ba Kenya na ba Jamaïcain na ba course ya ba 100 mètres babikisaka yango te. Mais mawa eza que pour na RD Congo eza grande nation sportive na ba athlète ya ba talent pe ya ba qualité toza na faible participation na un de ces grands rendez-vous le Jeux olympiques avec comme discipline les locomotives taïko oyo préparation nango ezalaki na kokoso makasi. Donc na ba dirigeant ya sport en nord ya mboka eza kaka na équipe nationale ya football te mais na ba discipline mususu ndeti ya ba Jeux olympiques oyo esengelaki RDC azala valablement représenté parce que nous sommes une population estimée à 70 millions d'habitants. Tout se faire représenter que par 30 athlètes. Oyo toyebite ceux qui baza en mesure ya remporter combien de médailles dans Mboka na biso, surtout qui vont compétir avec les gens qui ont pris au sérieux leur préparation. Kinshasa et l'équipe partout. Et le bambaka mingi mibali oyo bazoka soin bango moko mingi okomona kote na douche azwi to ya kosukola mibali ya bongo bakabela rabasi te yango tokutelaki na mibali bango wa biso est-ce que c'est solo pe pourquoi balobaka bongo
kozala son kozala salité na yebi soki eza nini donc ya nature ndenge mutu nga alaka donc abimisana propre donc soki esengaki akabaka donc ando kabaka soki eyeke no akabaka na ye ta kabaka ne mpe kaka tika tokokani te muna mutala ndenge ndenge avivaka okuta parce que kokaba mutu abotamaka nango bon vraiment kozala propre eza yango eza mabe te bon bato nde akombisi yango swegi koma moko boye soki nayeba melo bandenge nini mais bon la plupart oyo namonaka mingi baza bongo baza bafainéant monaka alambi na ntongo bapoudre banini mais akeluluka larbe na beningi ezalaka mamango boye monaka. Bien sûr, ça arrive toujours. Et comme il a biso, on a même so lingé beauté belé donc ala tarabien le barabien. Donc aza sur na a mon andeti ko kabelombo azo perdre vu que a message déjà que linga basio yo bakabela kaye aza sur na beauté na ye ala taka donc ye ba dépense na mbo on a wana kezaka pona dépensaka asomba ya rolata moi c'est qui parate so OK je m'en fous parce qu'il y a des gens sous a bando kabela donc comme il a nango biso moni akabaka na ye talingaka kolata mingi mbongo ne eza njeka mpona kolata nde na boya esiko mibala bongonga conseil na opesa balingaka basi te. Merci na ndenge bozalaka toujours fidèle libosa ba poste télévision na bino mpona kolanda magazine kande bolingaka mingi ya lelo ekomi na suka topresentaki yango na avenue du livre tosouhaite bino ba bonne semaine lobi bakutana na service bimamba mpona kopresente bino lisusu magazine oyo Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.